Un peu expliquer biso tomoni liste bimi ba détourner ba fond ba pesa ki na gouvernement pour na enterrement ya général d'FTFAO liboso toyoka ki za 25 000 lelo na yoki 10 000 sous mo ezaki likolo une affaire ba 35 000 $. Gouvernement et corps na morgue cinquantenaire. Gouvernement et sali ba réunion na famille na biso ba musicien. Et gouvernement et conclure que général Okundama awa ba olelai awa. Gouvernement pas bengisi imiko na famille sur place ba bi famille 9 000 $ yango bo sala matanga na la grâce imiko nebo komela ki biso que bon kota studio bo sala nzembo total salari 10 000 $. 10 000 $ na bino yango. La kati pe toyoki kombo ya ba oya yo. Bango pe bazana ba lia ki pe par na bango. Tsaka Kongo so ba otanga kombo na inga na okipete po tsaka Kongo ya musana e. Tsaka Kongo musana e artiste en danger aya ka sali cop na e aya aider yo artiste mbongo tika la galiaka. Bawana boye ba utiliser bino ali bosengi 1000 beaucoup simbon et puis bon on bimi nango 25 t ba ndena landi audio mona landa ko lobby via Dieu Salim Barbe a réceptionné ka 18 000 $. Na kumisi nzambe ba tumsuto zo bango ba santu ba donneur de leçons tant on va na ba groupe na ba réunion biso za ba capacité biso musique oge musana bango yangwana. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne d'excellence cleboa.com. Une fois de plus, c'est votre humble servante Agnès Chitoka. Vous savoir brancher, connecter en ce net moment est un immense plaisir pour moi. Merci de vous abonner massivement, de commenter et surtout vos commentaires, vos suggestions nous aident à nous perfectionner. Merci à Maïlé Dibos, Pichou Mongaya, merci à De la Nation, Tonton Banda, merci également à celui qui est derrière la caméra. Jordi Leroux dans l'ombre. Merci beaucoup à tous nos abonnés de cleboa.com. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas seule aujourd'hui. Je reçois pour vous, une fois de plus, le Fombo Bass. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. On va essayer un peu de parler par rapport à différents sujets d'actualité parce que ça nous oblige. Raison pour laquelle aujourd'hui, je reçois pour vous le Fombo. Et je ne vais pas lui dire bonjour. Papa. Bonjour. Pesa mbote na voyance bazolanda à travers le monde entier. Ouais, mbote na bisoto de partout bozali. Bao bajuso na butu, bao bazana tongo, bao bazana moi mbote na bisoto. Merci. Avant de côté na sujet na biso, je profite à l'occasion pour faire un clin d'œil à Marcus Kiliani, Star 7. Salutations à Adélie Bossang et na Suède, Papa na Winner, sans oublier Madame du Cœur. Annie Moussouloukou, la crème de crème. Voilà. Nabanamba moro, hein. La liste est bimi déjà. Voilà. Mais quand on peut expliquer biso, ton moni liste est bimi, ba détourner, ba fond, ba pesa ki na gouvernement pour na enterrement ya général d'FTFAO. Liboso toyoka ki za 25 000. Lelo na yoki 10 000 sous mo ezaki likolo une affaire ba 35 000 $. Analyse nyoko sala par rapport à makambo nyonso elekani lelo avant to kota na ba branche mosusu. Précision mo na ocha eza bon gouvernement et que normal. Gouvernement bimsena no 49 000 pour na jet. Ou ezoki corps ya général Tiki Sasa. Gouvernement et corps na morgue cinquantenaire. Gouvernement et sali ba réunion na famille na biso ba musicien. Et gouvernement et conclure que général Okundama awa ba olelai awa. Gouvernement pas bengisi imiko na famille sur place ba bi famille
$9,000 yango bo sala matanga na la grâce imiko nde bokomelaki biso ke bokota studio bokosala nzembo total esalaki $10,000 $10,000 na bino yango et imiko pour une première fois banda mokilo e banda imiko bengi ba artiste ke bino batu boyembaki bino batu bobetaki tala mon part na bino yango pour une première fois. OK. Et ndenge komi ke o musicien congolais aba yembela moninga senga mbongo faux batika osalir ba musicien congolais mota senga mbongo na matanga sauf que eza na clic moko oyo esalaka cc nzambe nda bimisi bango na polele bango bakipaka te place na olela mbongo ta na matanga baoya baolia na nyonso baza sans pitié biyango na nde makambo to esalami mpo nzambe muta permettre population yeba bango. OK. Po biso etolelaka ntoyoka biso azate. Mais na kati pe toyoki kombo ya ba oya yo bango pe baza na balia ki pe par na bango ndeti nani na limite nga batu na nga bake olia mbongo na bazate. OK. Jamais batu na nga kuna muta limbongo ya te tsaka kongo so ba otanga kombo na inga na okipete po tsaka kongo ya musana ye tsaka kongo musana ye artiste en danger aya kasali cop na ye aya aider yo artiste mbongo etikala kaliaka wana ngana ni yokela ngo kanda te na yokela ngo pe pasité po eza musala oya sala biso ba misi musani to sala kuna po to kano lia mbongo matanga. Donc muta revese makamnyo sani le kana keza adresse alimba te muta revese makambo nyo seza adresse tipo po adresse tipo siko omoni 10,000 bimangi na gouvernement e botaki problème te 10,000 ne botaki problème te po makambo basengela kango edalaki po nde ba misi to yeba na biso te so muninga kufi nde to yemba kana to kenda na biso bandako mbalo nde babengi biso babike bino batu boyembaki studio ngana sina cha studio na mambo babi andonga batu be bayemba tozo na biso mbongo te na matanga Kester et bien King Kester ngana dalai kuna Nairobi pas général de Fao général de Fao futaka studio na mbongo na ye to koti to yembi ngana ki na DSLR na sali ba image na tingi yango ba ingénieur Corino to senga ta infranté batinde la biso pata infranté or na nyonso wana ba mbongo ebimaka biso yeba ngana yoyeba ngam mikolo. Donc en bref mbongo oyo l'état bimisaki gouvernement 10,000 eza justifié ba monsieur bazui studio pe zui ba malgré ba monsieur msuti ce qu'on a bazuité. Bon pour l'éclaircissement muké hein, parce que ndé na yo ko loba na moni ko moi ko embrouiller sous sonanga parce que par rapport à l'information au biso to zoi Gentini Ngobila gouverneur de la ville a pesaki mbongo adresse atangaki bakombo ya bazwaki adio Salemba azwaki 800 chaque Congo 1,200 maître John 8,000 Redi Ami 6,000 Manda Chante 1,000 Bilabel 1,000 Bozi 1,000 et puis Aimé Bassier a 1,200 siko ba 1,000 wana bon bazwaki eza na compte ya mbongo ya ndenge bayembaki na studio te to eza mbongo ba détourner. Vraie question au moins une place ba liba ko tsambrema wana eza mbongo détourner mbongo koyemba eza na $10,000 au gouvernement ministère à culture pour imiko ekomaki omoni ministère à culture de pesaki imiko bolobani na biso ke bato bakoyemba nzembu bolobani wana pe eza escroquerie kutu te po gouvernement ndenge bakomelaki ndenge esalamaki ba musicien wana bazwi ba 1000 bango pe bayembaki do ba se retrouvaki deya na $10,000 siko oyo eza autre eza mbongo gouverneur apesi po matanga des fois ezala implice po matanga eza nango organisé na l'état ezaki na mbongo wana te l'état déjà asalaki makambo ya misé par Horizon Massamba wana déjà eza carré matanga ya la grâce l'état pe kaka mutu apesaki famille mbongo wana ezaki réglé ba musicien ndenge o bayembaki o studio l'état apesaki mbongo ba misie babenga yebe biso tout tozalaki au courant siko ya 25,000 de ba musicien toyebaki te ezaka click wana kaka oyoki etangami wana bango bakei kopa yango bazwi mbongo siko ntango bazosinga base justifié bazolinga ndeti basangisa yango comprendre eza nzambe mutu asali ke bazala dévoilé na mokili eza kopa liboso te
Ce qu'on est débordé pour et keti na matanga. Donc tu vérifies peu na matanga na misusu. Bazangité. Pour tu l'as vu vidéo il y a maman Chalamwana abi ndenge nini général def des fois atiki batbali ambo on est na petera abwe alanda atinda ta soda na maman ba benda ba année oyo. Pour une première naza pour Mama Chala. Na sepeli na vidéo na yo na taliango na sepeli makasa lobby pena avec âme. Ils a bien à interpeller baninga na ye. Et puis na yebike akamwe na été pour yebi makambo. Ndenge salamaka. Mais ce qu'on est débordé peut comme tina matanga. Fallait pas. Bino boye, il paraît ba utiliser qui ba comme bastard pour ba kota pas gouverneur. Mais vous kelenda ko kokiti. Pona nzembo kuna tambo yembaki, bosi bozwaki ba para nzembo. Ba pesaki ba tutu. Sikoyo ba utiliser bino na tsaka Congo pour bokotisa, bokota pas gouverneur facilement. Ba mbongo, ba organiser, ba implice quoi. Pour on les a implice pour matanga peut que organiser dans l'état déjà. On les a kaka implice ndensaka Congo provokaki. Et puis ceux qui bango bazaki muté ya malamu. Ba baby sambongo wana te des fois balinga ba décorer ngena ebeli tsaka Congo mais lelo des fois kundami vient nga kundami sans ba décorer à titre posthume donc ils swanga mabe soki tsaka Congo akendaki ye moko atana yimiko apamba balinga ba décorer général des fois mais en parlant de ba wana boye ba utiliser bino ali bosengi 1000 beaucoup simbongo et puis bon on ebimi nango 25 t. Bah, on a landi audio mon a landi qu'on a lobby via Dieu Salem Barbé a réceptionné à $18,000 na maboko nae. Ale bino boye comme ba leader boduba ba 1000 na mbonga matanga. Ah nzambe na kumisi nzambe. Ba tumusuto zo ba santu ba donneur de leçons. Tant on va na ba groupe na ba réunion, biso za ba capacité, biso musique, oge musana ba yangwana. Kokeno liaka ba mbongo ti ba komi na niveau lia mbongo amuwe. Papa Lofombo, Lobby Tolanda qui interview à Kumumanda chante, n'a que comprendre qu'il y a une histoire où c'est qu'il y a des victimes. Pour y a Lobby avant qui nanda kunae amoni papa Chaka Congo à côté lié na Katiandaku a payé $500. Yé a zui descend sur retourne mais bon au pessinga eza nini amoni papa Chaka Congo a bimimbango quand ça bazo landae. Yé a zoi qui ne kara aïba qui te suit zaki yani zaki même pas 1000 mais zaki 500. Kosa, les cas. So, télémi wana ba ozoyo. Omoni ba kosi trop. Ka le même bango wana, tamba zoki sou ba 10,000 na sokoda. Ezaki so ya nini? Biso le lagi. Na yoka ye biso. Personne. Ah ba lo fombo mitema mabe. Ah ba nini? Nga na zo mérité. Bango nini o ba sana musique o ba zo la bambongo wana. Siko na musique yango ya za nani o ba ketikele $500 na ndako. Dieu merci, basala on a une mission. Mais jour et comme basala on devant va juge. Au monde que bazon anda côté. Jusqu'au vendino ba yoti kilo $500. Ya matanga ya bato. Yo ebitina na ngote. Ola na on anda. Oyebi famille de faute. Ngana makambo na ebité na ju 500 euros. Na ebité bagano tigele 500 na nini. Et puis mta tigele 500 kimi. Yo moko penoko da consciente. Oyebi bande ko de faute. Non, ben chapatoire pampambara nzambe sala laksi bango musala basaka na mboko nzamba laksi bato siko ba yebi bo sala be mission bo sala bo se défendre bato ba esprit na se ba oyoka bango biso be esprit élevé to seka et puis na okamwate pour na yebi bango rôle na bango yango wana partout mbongo ezali bazalaka biso partout mbongo ezali ba osala tout ba écarter. Mais sinon de nga ya mbalo nzambe ndem da écarter nga pona bela yi. Place la bano ya. Sinon yo regretter te pour zwa quitter. On a regretté pour ani. Na mbongo mowe mbongo abongo mbongo ebimi po imiko est organisé de plus na zo va bien pour au martang ezaki déjà organisé dans l'état. Ouais ezali kaka ndenge tsaka ko ngwa ida biso. Asali cop na ye akenango associé bango et puis ba tuba yeba ke mbongo na jour ebimeza jour bakenda raté jour bakenda pesa mususu gouverneur ba pesa bango ba 500 na transport bazwa na bango biso pe to yoka tout ça là na un problème te biza cop na bino or bakende na komba yimiko
Les plus graves, bato wana ba combattre imiko. Mais boyoki faut pas gouverner, ba yi. Ah non non. Makambo ça ma mboko. Mais ngana osenga ekoma na ba juge et longo na mission. Pour devant juge, yo bandolo ba ngana ba $500. Moto ko ko tikala ngakimi et $500 ngutu yango. Oui ba juge ba osani. Ba landana no mbongo ebima pa gouverneur. Ba numéro nango ezaki nini. Po na ba mboka bien ba yeba. Ba numéro ba dollar wana. Yango tsaka ko ngeno tika kuna. Yango yo laxi na TV. Nzamba sunga. Makambo feke na justice. Justice nda wana benga bango. Po biso to yebi na biso je na bango. Banda biso sala léopard pour na makambo. Bongo mo ebimi na l'état ba tise ba yembela est. Ndenge ba oveli ba mama ndenge ba osala ba nini. Biso ba écarta biso libanda. To surtout kaka bo nze biso laksa. Yango mona biso saka léopard. Et puis tant to saka léopard nzembo erenie ebomi ya bango. O bango ba zwela mbongo. Ya biso tango erenie après le président Assemblée nationale à l'époque Vital Kamerhe bengsi biso abi makambo yembi touché. Biso maloba na biso suka mais ya bino ekenda musika. Yango wana nani bo interpeller biso ba konzi. To soutenir FARDC fortement. Donc il a nini soda za na pasité, soda za na nzalate, bana na ibatanga, mo sinalia, mona moral la soda comme fort. Et puis bo équiper ba on a armement. Et l'autre senga gouvernement. To sengi sous population, to coopérer na FARDC. To signer la FARDC, mutu mo ba yena mboka, to yeba kombo na été, to monika to vanda awa, to yebi pa ya utité. Et l'autre senga na nzembo na. Alors Vital Kamerhe yo kango touché abi ngana za touché na nzembo na bino. Pendant que bangona batu ko yogi ba kombo wana ba ya bazaki na ngambo nzembo na po kuna bango na kopa mbongo ba se retrouver kaka. Ba se retrouver kaka. Sikonde Vital Kamerhe a payé $10,000. $10,000 na mama nga tant que chef. Ba mikolo auto za na bango na léopard ba benginga babi coach oza cop na yo. Vous comprenez? Yo kata parti na yo. Pesa biso oyo tikala biso monte minute okabula ba peti. Nga connaissa ba vie na biso. Na yembi ke so na sala ebongo na nga na sali. J'ai refusé. Na boyaka. Na biboyi la nga kombo ya liste ya bato tout ba participer na obazawa te. Na du machine na sali calculer boti $300 na moto. Y compris nga moko. Pendant que projet wana ngam na financer yango. Studio yanga mais na zo $300 comme tout le monde. Ya moniti lelo ba jeune ebele ba pesa nga confiance. Yango moniti lelo même président wa ze kwa sali témoignage. Ba lo fombo wana baza ba incorruptible. Baza bano so na kopa mabe ko kende pa na été pa ko funda. Biso za lokwa bango te. Bongo siko $500 ozaka na ona ndako na yo. Soki adrisha funda tende tonga to yeba ko za na $500 mutatikela ka nga kima. To bazo bate. Yango na osenga na l'état makambo susu botala na nini. Nde na yebela ka procureur de mission bosoka tali on fa se saisir nango. Au lieu que nous sara be mission zo expliquer kende devant un juge. Juge ba vandi bina balati ba bloko wana na ebisio yo bondo expliquer mutu moya otigela nga non. Ni nango basana musique mboko ba komana ba niveau wana. Nini yango? Basala nini yango? O bazo mériter o vandi kwa nda o otigela mboko. Conseil nyoko pesa na bakaya boy. Conseil na ko pesa bazwa leçon. Bazwa leçon mais bazo courir danger moko grave. Mais sinon on moni attendre to vandi boye, so moni pena mutu mo akoti, ayo tikelo mbongo, ne me dis pas kozongi ça. Te fona lingana yebeza nini? Fona lingana yeba. Et puis so na moni akimi, ça cadote. So na moni akimi comme sou grave. Na ko lamuka, na ke no lukaye na adresse na. Pona yebi. Comment yoko tikela mbongo kimi? Wana donc ils ont échappatoire moi pam. Bato ba oyo kwa ngeza bana mike na babizengi. Nga pena na âge na nga explication na wana ezo tenir te. Ezo tenir te zande baza sali mokili comprendre ba onge ba vivre kana ba kopa mais ba déborder pour ba koti tine bembe. Fallait pas. Tout yebi bango, ce sont des courageux, ba hyper courageux. Ba vivre kana ba mbongo ba kop ko sala boy. Oui, tout yebi na biso. Mais fallait pas ba komati na matanga. Fallait pas. Matanga eza place oya osala la copte. Nana ebité que général de force na baliki na ye. Nana ebité que général de force na orchestre.
orchestre on maman ne za boy bazana besoin soutien ya ngona na profiter na question na ona loba conseil ngana opesa bango biso za ba Congo omone ba kundi général des fois 40 jours na ekokité OK alors 40 jours de place makambo bandaka soit au limbisami ou soit aux a frappé erango le roi dans $500 en ndako akima mbangu na famille des fois ajongisa des fois dans ba leki nae akanutiki ba leki nae bao bazwa ki 1000 erango 40 jours na ekokité beaucoup de jongisa na famille des fois po mbongo ya nzembo si bozwaki président Dio Salemba pour une première to beti nzembo to yoka na ba téléphone boya bozwa gouvernement canceli biso ne bo participer na nzembo ya defa pour une première sala maraté na mboko alobati ko salir taba sala be mission na bango ba lobake ba monsieur congolais ba senga mbongo so muninga na bango ku feza faux poni ko salir ba ninga bongo monsieur mota ko yemba na matanga o ngana ko yemba bo pesa nga autant non ba kosi donc Adio Salemba n'a rien à voir na makamba détournement wana faut justice ba déterminer OK ngana zo condamner pour na nini andime ko pesa mo ba $1000 pour na nini et puis il y bien que aza combattre na Sokoda bato wana nyoso Sokoda libé bato bazui ba 1000 wana na 10000 pe bango kamba zwaki bazwaki ba 10000 tanga ba kombona bi omona bango ba se retrouver na ba 10000 obiso to lela lobby mais c'est là ba audio pe to yokaki Adrich a pas maintenant déclaré par nae le quoi par Nizaki témoin na bimisi ba non yoka lisolo Adrich aza membre ya Imiko azo chapé via Dio Salemba poa na Imiko po Imiko zaki kombati omoni rolo ya Imiko Sokoda lobi ya yibaka rolo wana na matanga o Sokoda pa bundaki aboto la su rolo yango mais Dieu merci biso to koti Imiko tozana ba poste ndeti ngana ki vice président ngana démissionner ka jour na yoka ki Adrich Benga coach cop mugeza ya mabe 25000 muge bimi ezo ibana teza wapi nga Dieu merci nazaki déjà convalescent na ndako na obela tana ki malade moyena yezate nga kuna ndimela ka Adrich te omoni tanga na bi nga oza salite mamona sali message na démissionner on a limité mamona la tanga comprendre Adrich asukutanga zuko pa ke ko mona via Dio Salemba abi vie nga pende na abona na ba problème soki mbongo ebimi wana kuna $8000 za kuna Imiko te wana kuna $8000 ngai pe bopesa nga e denga pe na makambo na nga mususu baboyi kondima mwende makambo yango Adrich silikaki ayibisi biso pe asali voice siko erreur ka ya via Dio se yango wana fale pandima lelo siko biso tuto kina kanda na ngana kina kanda na ya Dio Salemba na silikaki ngana mais comment via ko sala boy ngana vice président na Imiko comment na yebi ko te ke Imiko ko sa démarche moi $25000 or ye fala lo bango vérité nde makambo tu ezate siko ye ko sala ke lelo ndai ko bisa biso azwaki ne ka $18000 na $18000 ona ba leader ba juillet 1000 bon ekweti bon vice président ko to ata descente vice président ko da yebite vice président yebe ka oya nzembo wana nde a informa biso akaboli biso pe mbongo wana to yebaki ezaki pena voix normale malgré ba mission biso pe ba juité ba olela et puis ba na raison pour ba yoki ke baninga biso pe ba zwaki biso zwate comment ngana okondane ba mission na te mais ba latisa ba mission ke misa yemba na matanga poazwa mbongo eza faux wana eza ba se justifier bien na mbongo balé siko be mission mais ça be mission bo le ba que condamner Adio Salemba sali mutema pas celui qui yepé na ba moment mo boya ba sera ba kaduga sungaka yo na ngana ko boya jamais ngana zo condamner na erreur na ya sali na zo condamner te na makamso na condamner po batu wana balingaka ete ba travailler na yote siko ba ye na cop oyo ozo kende na cop na kombo pe ya Imiko onimi ko pesa ba $1000 fallait pas ba ye ko bomaye lelo ye mutata na se lelo ye mutata fingama mais batu ba pousser na lelo eza ba musicien wana baza sans cœur et puis ngana okamona ngati po ngana tano yebi ba kombona nyoso na yebi bango ba cop nyoso mbongo pe na vérifier bazanga ba te yebi bona ndemi o bazanga te na ba cop mbongo o biso lelelaka mbaleleki awa ba mbongo na Sokoda na euti likolo
babi bo satisfaire ba artiste ba kabula yango nga muta benga na poto nga na zwi $10,000 yo zwi nini nga na yebite na zwi lokote muta kabuli ba $10,000 na veille nango nga na keno senga $200 apesa nga $100 mais quelques jours après kabuli ba tu ba $10,000 na leli na sala bémission bato bamona nga muté ya mabe bato bamona nga jaloux na droit na nga ona na ngope na to mérité bango siko bato ngota bato ba $10,000 ni nango basala ka oyo eleki biso na musique ya mboko baza banani yango kaka bango bazwaka na ba $10,000 tana vérifier bana bazwaki akombo mto yokana bazalaki siko mbalo suna yoka su audio bimi baye kozwa ba 1000 bango kaka pendant que président de Salim basa benga bango pe na ba mbongo oyo gouvernement bimisaki pour les mbongo gouvernement bimisaki en bonne uniforme na mise wa famille à défaut que ba mise ba ju autant famille à défaut pe yoka candidater c'est normal ba kulu pe bazali ba koko nzambe pa bazali au sala au sentir et yango na au sala mutelo côté mais ba ino siko boke ko mbongo oyo faut baler la défense implice adri chakene ko bundela kaka po ba décorer des fois abi na yawa po ba décorer des fois a informer pe biso le problème est dans na via Dieu Salim bako s'en prendre na bisoté même pas déjà bato ba bomi eza bato na ba yoko zo ba 1000 ba kiti budget n'est dans kiti à côté na rouge ako s'en prendre na bango te bino bato bo reverser quoi pour vous éviter aujourd'hui quand tu 25 000 sili tisco clair et tout ibarate to zuite to yebite to zuite biso to se retrouver ki na 10 000 ba mi se no so moni ba pandi biso sango mi sale la ande kona ete asenga mbongo lukuta mi sa senga mbongo te wana zo éclaircir bino musicien mo te sa kenda yembeli muninga na sengi mbongo na matanga une première mbalo nde via des soirées mbakutu wana to lobi pena ke banda mukile banda ye muta bengi ba mise OK mbongo na ngo ebimaka gouvernement pesaka o muta kufi ba koti si le gouvernement pesaka biso ne to yeba na biso te to yeba te to yeko yeba mbalo ya na zo zongela na bandela na ba miso ba zwa kite ba senga ba na raison eza te ke bo lo ba ke ba za mabe ba yimba non bon ya za mutu muninga na pa yimba zo ki ya zo te poani mais oyo ya 25 000 yango wana nde bato baliba bakotisa ngo basangisa ngo na makambo wana tolobi non wana ekomi moyibi eza moyibi nde toyebeli tiaka Congo nga na okondane na ngai te po ye artiste en danger cop nango yango wana eyaka koyede biso baartiste nde toeloko wana ezali na kati azwi mwa pourcentage aliaka ngo aliaka ko epi azomérite alia azomérite mais biso bamise te biso bamise o condamné chaque Congo tende nini po ye pas api na kati ya détournement mais na condamné te po ye c'est que azwaki part na ye ya artiste en danger ye mda initié bake no mona gouverneur pa pesi mbongo esala maka nango ngam na mema bino nga na bopesa nga part na nga mais bino siko ba mise bokende kuna pona nini bokende kuna po bozwa mbongo boya ko aider matanga vous comprenez Tsaka Congo te tsaka Congo akene kuna po aza artiste en danger et de matanga mais ya se retrouve kuna yo musicien siko soi-disant leader soi-disant mutambongo mama tato vanda ba leso ba pesa biso biso za batanzara te batapacité to lela te oke musana ba yona ko kenda ka kozwa ba 1000 ba ke notikela ba mbongo na ndako avandi ka mbongo ye moni nzambe lenga bimisi ba ona mposa lelo mukile yebi bango bamusu ba yeba bango batu malamu elobeli amawa na TV kokosa population toloba bien ebele babanga caméra te yango nzamba sali ngaya batu mama nazokumisa nzambe pour nazalaki vice-président et puis nazalaki na comité d'organisation donc nalinga na se retrouver place wana oh telaka mbongo ya fort na ebité na résister ou pas tenga na mwana nzambe tenga na mwana nzambe o monte que vandeka boy o monte ka boy chaque Congo ayo peso moi 500 na pas fungoli ka porte a bani akimi emba mo lobi fona landa mbala mo ko non na ko zuwa ngo mais bon akimi point so za honnête mudai ko tigelo mbongo akimi
Alors tout tika be échappatoire pampa wana fo sango ba bizengi ba otala ba yoka yo nga muto pena na kola ba yo tikelo mbongo bon muto nga tikelo mbongo akimi kalima kutu sona bana sam sana okata musala wana voilà et puis na yebi ke tozana moment nini moment ya dei ya kutika tikelo mbongo akimi c'est qu'il y a un problème akimi pamba te alors na kozwa mbongo wana na oya mbango na organisateur ya matanga soki pe naza ndenge biso tozaka Léopard boye nakemba moko na famille mpo nafunda ocomprendre nakende na bitala tsaka kongo ayaka tikeli nga $500 akimi sikoyo nazoyeba te nga nakovanda $500 ya bato boye te yo ovandi na ozo eliti makambo enginda epuis $500 yango oyo tsaka kongo akimelaki eske yango wana yango nomoni makambo fo justice aza capable ya kolandela banimero ya mbongo ebimaki na gouvernorat série wana batala pe oyo ozolakisa série nini akebo mona kala prison fongami ok voilà to mekamo kobeta lisolo affaire ya passeport na yo esuka boni bakisela yo to bokabwana non ti lelo malgré na force pena ya mbongo te mais semaine on a dokende na justice pour na remetaka passeport na ministère ya culture ba enregistraki yango et puis ministère ya culture ebisinga ke remetaki yango na Vieux Adio Salemba. Vieux Adio Salemba alobi ke eza patiaka Congo. Eza passeport mona ba passeport nyonso ekotaki wana keba eza parmi ba meilleur passeport. Oyo so eke na ambassade mo boye eza na respect ko leka ba passeport ya beleza ki wana. Pour passeport eza na visa ya Japon. Eza na visa États-Unis d'Amérique. Pour natanga ba grande puissance en ndengwana. Yo ebi na matière ya visa, deux visa wana eza visa valeur. Alors passeport wana bato ba conseiller na minito na oke na justice ba kende ko loba ba chango wapi siko ba oyibo passeport po anini ba yibi na bonga passeport ba bombi ngo po anini ba oyeba ba na yebite e nyoso wana oyeba na justice pour passeport est la propriété ya l'état mais ça bien nanga ils ont identité nanga bako mutu pa yinde basala ba G ba yibi neni te bako sala pe mutu pa voyager nanga kwa kombo na tangi CP ya ministère ya culture saka Congo na Vieux Adio Salemba bako s'expliquer na justice so ba zong selinga ngo avant ça va so kité ba ko s'expliquer na justice ba che passeport na nga wapi ponga na belaki moyena voyager za ki sauter passeport ezaki na maboko na mama nga na bi na makambo nyonso sila na ke nous passeport na ministère ya culture et des arts siko ti lelo netolo bana boy passeport na emonanité bon nazo na yebi na mbongo eleka makambo omoni mbongo ezaki ebele eko perturber bango mais européen naza si mbongo c'est diminué déjà pour bato bazui déjà bata 1000 ko bazui bata 500 bazui vous comprenez na yebi ke moment moko ezoya kala mingi te ba obenga bango na justice passeport le fomboza wapi bo justifier c'est tout et puis au monde voilà lelo ceux qui producteur il y a contacté au poser cet album na yo etikalaki ba condition ni au pesa des fois au vivant na tikala au pesa les conditions te na vinanga des fois au vivant na studio nanga apesa nga o ya lingi apesa nga pe mukolo alingi ma misala nyonso na sala yango tout mama ndenge général des fois aza souté big sarono moniwana ba mona le fombo ba mona nga ba mona na bango bato bazui ba $1000 te ba kokenda ka pété big sarwana nga naza vivant nanu na mokili oyo na otika yango jamais pour na tika yango pe jamais na dernière minute aso général des fois asalaki ba boulot na ye pas deme pour kaka bato ba lembongo na moko na bango kena okotela nga diabo moko na makotela nga diabo kaka na parmi bango pour général des fois asala boulot na studio mus mais ngai bato ya big star ba yebi na galika des fois ya kati on a senga ka enfronté non na lobate vie na robeta boye pesa nga boye godé osapi zo avion jeudi na besoin na disitaraté sonana ba misala bato na bengi bato wana na okene pas grand frère nanga na ilo mufuna sala wana prioritaire na okende na Nairobi pe na kendela pour 3 mois na beti pe 8 mois abona zonga tant que yaya
zala wana ndako pe na kini bo salere bo benga siliki abengi pe bino tala na ko salsa réunion famille mbala suka bo benga goda bo liate bo melate ndako bo futa te na vivaki bongo na grand frère nanga donc jamais na senga mbongo jamais alors et puis grand frère nanga azaki moto yo na kelelaki eloko te na kelelaki elamba te na kelelaki sapatu te na kelelaki basket te dès son vivant ba musicien bazali ba témoigner okutana na général des fois on a voyage on a une valise memela godé concert na bino Aisha Okoko auta Dubai kitina na Nairobi akamwa linga kendeka bozela valise memela godé le fombo lelo so ba saper ba musicien belé ba loba suma ma bilamba te poani général des fois zaki libanda mais atika base arrière ezaki godé le fombo biso zana ba Weston yo moni Weston ba kenda nango na magazo ke soma Weston wana ba salisa yango biso zana ngo c'est grâce à général des fois petit na ngazo Weston mutu mo so lobi laksa ke Weston eza pour ya zana nango te saper na biso mona azana na bilo te azana moi 3 chemises na ya bien ba koma pe combo moi 2 costumes ya bien ceinture kuta mso azana nango te mais azana saper biso général des fois bango pe ba yibike général des fois armand motobo bien armé na biso ba ope ba chat me ba mona pe no mono vandi bo sapato le koko tali on pe na bo yo molobi o vandi ni le général des fois sali trop pananga yango na nga tant que leki na e oyo na banda ku vanda na général des fois na za na deuxième primaire eza ndenge mona bango nde ba osala wana te nga na vanda na général des fois na za na deuxième primaire chambre to mona oyo ezaki chambre na biso tolala na général des fois nga na mbeto moko donaza leki na ye nano do bango siko eza vie oyo ba omoni ma musique ya Congo ya pasia ba leader ba vie na biso bila kala ba instaura système na musique ba kumisa ba musicien ba mandia biso to ye na musique to kuti pe système ango mais lokola to zana éducation ya bien ya nga na kumisa ba parents nanga éducation ya bien zo senga te ko za mandia nga so na sala rôle ki mandia na mona lwa na ofingisa ba yana nga mais ce qui montoye par exemple ko ça musala awa eza na droit na yo senga imbongo aurait jamais on est jamais ki mandia za nini gratuitement mandia za nini yo va ina ndako no nga bona alo fombo na grand baïse na yo tala yo yebi no kutungati na yo ga sango ke mais wana mikolo na force nga na ye mère ni nga mobulu na makamo boy donc tout dans la relation mokote pourquoi na yo ki sango yo za danser OK ba mandia de bangwana avant d'abord wana kuna nani ya Jamu Kenge zaka prêtre zaka procureur le za grand pétrolier mutambongo OK mona ina ndako na ye na yo bona relation te voilà ba mandia pourquoi obeta ka bien oyemba ka bien siko ba chef ya orchestre ba salai ba monsieur tout bongo pona nini yo lelela ka été à l'action qu'il faut ba ko senga faut ba ko beta ba porte siko biso simbate nazo zongela na opesa merci na nzambe na ba parents ou ba botenga pour ba l'accent dignité ba l'accent honnêteté ba l'accent kolia na mutoki na yo ngo pe na ndenge ya ko sambisa famille te pona beta na mutoki ola mutongo la vie osali liste lena otake ya Willy Musheni na 12 na omona Jean Mukenge na 13 na okenda Lita Chamala oza mandia international Margot Yemba Magosani wona za musala et puis on se mettre au komi ko benga na ba kulutu mususu otambusa baona musala na yo wana ba kulutu pe ba ko mobanga yo po ba ibige ya kana cop pe tiona ya kana cop mbongo mandicité mandia international sala musala na yo fanda sala musala ngo zo mlenga na siyo boy mutsoka ye na opesa e facture général des fois na opesa facture pour grand frère nanga OK mais ba msuba ya ka ba zo ba facture na bango après émission tout ça qui est la fois passée na zo ki ta solana bana ya wenge balobi balandi ba émission na yo ebele au sali en tout cas otika ko se plaindre pour musala nyonso salela Weronson a futa yo déjà match ici là elo ni okoloba bon terrain na baliba memanga na okota ngote nga na solo ana wera yebike moralement
il me doit. Ngana okota na je wana te nazaki na wera semaine a salinga kutu proposition mo ye mo wera son. OK. Abia lof faut ça la nzembo. Ngai na ya oyemba. Gratuitement na sengo rien. Wera il me doit. O bali ba kota na terrain wana babimango. Ngande na sala Chantal Suzerland de ma meilleure chanson de l'année. Oui, la joué là on va mbongo, a joué là on va bomengo. Mais ngana album wana mobima na joie $400. L'album il y a intervention rapide, producteur nga katango. Oui, la benga lof. Yaka loba na producteur a kata boulot te, loba faut tuer ya yo, surtout umela boy. Na kota na bureau producteur ko kata boulot te ngande na umisango. Buvanda libanda. Yipsa ba vanda libanda ba makambo honte. So na loba bonanga na liboma te. Na liboma te. Maman na vu faut de la reconnaissance. Et wera tout sur l'année, il y a même pas des semaines. Aipsinga lof sala nzembo ngana yemba. Ngabe na yipsi na lobango na TVT. Yaka ko yemba. Na lobia on le lopo yo tunike so so nanya ngwana uto loba no ba. So mwana wenge so ya wapi po wenga ngwa maison mère na ngande na zala na base na. Wera mtayuto yipsanga. Puis wera yipsinga bo iponi po bazaki na directeur na ye. Directeur netanga moninga ayebi lo fu mazana ni na maison mère. Ah, directeur na bi ye wana yebisa ye. Na bi ngana ida binoti. Mais na zela après retour. Retour na zoate. Et wera za conscient. Bango ba yebi makambo ngana wera te. Mana vana Paris wera vandi be ba ise na sali fier. Lo foza biaka na ye. Bah c'est libanda. Et puis à du leçon bamoka na présence nanga. Lof betana nzemba on a côté puis na ranger au bien. Kibu sampipa. Tala oba okota masolo yebite fanda libanda. Oui masolo to kota masolo. Ngana liboma te. Ba te belé oye oui na betelo nzemba. Opesinga $100. $100 ezani. Yo wanso bengi star betela banzemba. Bango ka ata bango montant ba betela batu ba yembela batu ba ba $5,000. Nga ona sa iza aide na ida bango na du $100. Mais si ko jour mususu yo na musalonga na sa ile komi riche jour musunga na bengi yo na bi na problème ubi na zuite ubi obini singa na olobani na betelo maboko ingratitude. Voilà. Ba me manga na terrain na te na za muta ba conflit nga. Nga soki nalina kota na lisa ba conflit pona mabe ya bato. Donc on appelle nazaka lâcheté. Ya on tamso bato ba loba lobi ke le fombo pas za muta ba conflit. Nga na muta ba conflité. Nazande mutu ne ka wase ko lobi incorruptible. Et puis bien éduqué. Merci les sous na ba parents nga. Na Lumbemba na mama Tondo Marthe. Place Bozali nzamba batela ba amna bino. Tu comme conflicté déjà l'émission na biso. Pour obima penzo yebana osala succès nani a contribué à succès non yo peso moi coup de pouce moko. Ah mais nga sa empire ba kubande na yebana te nga na beta basse danser na zana ba dynamique acha na zana ba ovoza na zana partout na zana super show de show mbemba. Oui quartier nous son a bete la quartier na yebinga quartier nous son a leka na ba orchestre ba ya ba simandako na zagi parmi bato ba tête ya ba orchestre. Mais pour mon kiné bangai. Pour staff ya djuna mumbafu ba lobby ezaki pona ni pona calé ni pona papi texte mais za pona bango. Batwa lukelanga. Batwa lukelanga. C'est ça que batwa lukelanga ba problème bango. Tanga na côté empire bakuba na test kaka na concert. Batwa yo lesanga bambongo. Na yebite mukolo bango bakota ka so isalama bongo. Nzambe mtayebi na ba témoin. Wana 1. Tant na coach empire bakuba na umelate te voyager voyage 6 mois en Afrique wana kina yebingate to keko beta na Zimbabwe na tongo bachenga na journal ba mission empire baza vivant balobaka yimda keno yebsa bango bocha muto na journal non e beteli mutu to kamwa et puis bango na kuti bango ba betaka mabe basara balance te soma be ngam na yiko organiser mama son empire bakuba je me suis na vani na moni intervention vie bungi na TV
azolo ba bena petit on attend aye makele na ba concert na monsieur Sili et na voyage on a 6 mois président du lo benganga abinanga godé faut ba vacciner mbongo pona nini toke ko beta na stade toke beta na stade to beti na so mabe lobinga na bisi président na bi président au moni son to betela ki wana nga lelo yebisa bato na bazala ba assistant nanga sonne obeta bongo te et président kala benga producteur abi ben ingénieur na bino ba zambien lelo bazala ba assistant na ya bazise nanga et na kendaka stade na tongo ba ingénieur na ba yelo ka patron mo sa yebisa ba ba yo kelanga 100% na diriger instrument ciao awa to beti concert sili président dilu aza vivant bino presse bo landa batona babenga bino te nga moto aboye alobi boy président dilu aza vivant président dilu abenga alobi yo faut ba vacciner mbongo to avant to sili sa voyage wana président Kale abenga na chambre na ye a comprendre que naza musicien moko doué abi petit na sala nzembo na nga mena idée na yo to vandi biso mbal na Pepe Kale na sali divisé par deux Pepe Kale yé devant bango nyoso ba musicien alobi mona o na sali nzembo na nga na laxie tout yemda on laxabino bango bazolo babu ci sala rôle la bongo na vina bayeno na miso batu bana ko laxaka batu tout ngana ki super musicien na kota ya mpe bakuba super na épaté na ba membre na ba fanatique na bango ba musicien na ba président et puis tant aussi ici voyage wana tout ça divisé par deux tout ça garder nini don't cry dube ngam na salango tout va beta kuna ngam na salango na yepe na laxi ba musicien tant tout ça qui ça to côté studio a divisé par deux studio divisé par deux ngam na zo diriger vient na biso al zimbi témoin bango ba vana na ndako aya ka mukolo ya ko boka cri et puis na coutie na ba cri ya mabe e ma yurim pale na bi o ba cri pam pam bo na disque ubin sanani na diriger studio wana ti studio efandi na album wana juno mba fa pesa nga kombo mwana nsusu et je dis na vandi sa bango nyoso ba vebu ni témoin na bi plus jamais na yoka mwana nsusu nga na mwana nsusu te mwana nsusu ngi laxini nga na yebi eza mwana nsusu kombo ele nga pesa nga ngam na boya yango muta pesa nga kombo ya lofombo kombo na ye président Papitex OK et puis na opesa ba preuve président Papitex c'est un vrai clibien juna mumbafu aza dragoman muta binima so nga pesa nga Santos Mutubile ou bien nga pesa nga mayela ula ye bien mobati ndalango okino pesa nga lofombo ndeni Papitex azaki vrai clibien Pepe Kale vrai clibien ba monisco ba kufrana ya lofombo abeta na ba penalty babi oh ba iso tozui azo beta ba kulo kola lofombo yango na Papitex akoma yo benga lofombo bango tu balanda ya koma ko kosa na batu nyoso wana pe foti na ye pona nini 20 ans durant otokabwana musala azwaki kokino bomanga ka papa ko bisa bat kozana ko bisa batu ke lofombo ta ndoki lofombo ta bakisi lofombo boye lofombo donc obebisanga 20 ans boulot asala ki yango wana et Dieu merci Koffi Olomide aye ko panzaye aye ko témoigner pendant na miso batu ke ye muta yebisa Koffi ke ngana kandoki vraiment donc voilà batu wana bazolinga bakotsanga na milieu ba conflictuel ngana da conflictualité moni sauf que naza lâcheté na kozalaka jamais lâche père nanga loba nanga ozo kende onyata likasa likase ko panzana beta libanga ko panzana père nanga mtayibisa na tikala nango banana ki mwana mukiso père nanga zo bénir nga bana yibisanga phrase wana et yango esalamaka soko ye liboso nanga o kale et simbate sina sala émission moko boye na sala émission moko soki ba archive ezaki pa Papi Mboma na Congo Web Papi Mboma to sala émission film moko tuninga na téléphone Papi Mboma so aza conscient émission na ba zongi sango fiyo na lobilo fombo ozolela trop wana bane akala déjà na bane kolela olela trop ba ochao bakal est-ce que manda chante pas dans un groupe batwana na kamona ngamoko pona nini batu ba comprendre ga yaka kokota makambi côté là réponse ni na pesa des missions ezali ki mate na bi ngaso na zo na nzela ba utiliser manda comme cal na hôtel maté poza na poa na te na oleka nanga s'il faut na niata na oniata ye oh mais oui na loba bongo na émission mais mission ezali
donc nga bato balinga bakotisa nga nakoma conflictuel naza nanga conflictuel te sauf que naza lâche te nga nayebisi fille wana bi mama bato bazokalengeza bato baleki nga na miziki baleki nga na mbongo baleki nga na makasi même na âge ye aza nanu leki na nga sikoyo baotya ye nga na telema nani manda aza leki na nga na âge aza leki na nga yango nalobaki soki nga lofumbo nazoya batye po akale nga na otelema te nani eloko ye poids oyo akokangela nga eza te même na misala même na âge même na mbongo même na nini eza te na oleka na nga baoyo nalobai bakala nga baoyo baleki nga bagrand prêtre bamusicien mpenza baleki nga mpe na mosala miziki biso tosali baevre tosali baevre na mboko mama ti lelo na okoni osala epuis naza na ramba mandia te nakozala yango mpe jamais. Voilà. Merci beaucoup Lofombo. Tu comme déjà na suka émission na biso. Na habité so na coach na génération ni ya ba musicien. Oyebi ba warrior. Na beta na papa wendo. Oyebi ba warrior. Ba warrior? Oya gouvernement. Te. Na musique be ba warrior bazana bi ba honte. Oyebi ba gaulois. Ba gaulois pe na yi ba honte. Oyebi tigre. Na yebi ba ngwata. Oyebi aigle. Aigle nga muna aigle. Oyeba ko mona nga. Nga komona nga mbemba. Aigle za fali. Fali pa koma aigle. Merci. Mais nga no mona nga be. Ba komo nyoso na tangeli wana yebite soki. Na yebi bango te. OK. Baza ba musicien bendeni. Ba musicien o nyoso. Ah, te na yebi bango te. Nga na yebi fali pupa na yebi bien. Ye aigle. Ah, fali aigle. Na yebi pe ka mi bien. Ba fan na yeba warrior. Ba fan ba warrior ne ba fan na fali. nga pe na yebi te siko yo za génération ni to classe na génération ni nga na uto yebiso na be o moni batu nyonso ba vie na nga na uto yebiso ke ba jibe piana ba kofio le bide ba za ba vie na yo nga na uto yebiso ke nga na beta na papa wendo koloso na beti na tabulei nga mutu ka na beti na ete o na regrette za franco OK na beti ka na franco te na beti na papa Lutumba Simaro na beta pe na bébé Chanda ne omona ngabo lelo yo banzemo héritier zo beta awa mi ange mi démon na beti pe na kati barumba na no so ko beti pe na ko jazz ngam na beti babas faire gola lobe auto beta qu'est-ce que j'avais dit awa ala imazo ngam to babas na tu nga donaza na génération mokote naza mutu onzamba tinga ki pona aider mokilo na binisa bato naza kwa Cristiano Ronaldo omona ina photo ba beta na Zidane lelo Zidane a coach na ye lobi kutu Zidane azaki coach na ye ngaza kwa Cristiano Ronaldo donc abandi na mwana muke asali exploit kare misali ka beta na ba mikolo animata kine mwana muke na lokwa matomo na zola ba wera ba jibe kofi wera na betela yeko wera na betela ye bela kutu na do biso ke ngana za na fondation maison mère voilà ngasi to vana na wera bena grand frère na wera lo bana ngabe na lof yo ba ko za père maison mère wana ye mo wera bato bakota mama ngana wera tali bango ngana wera to za na ba relation na biso ngape na za me content na makambo nanga na bureau wera ba bibi na ke lof ninga za ka boye wera donc lof azo mériter wera pesi apesi lof lo mo grave aza conscient ba ba kota makambo na biso tali bango po ba yepi masolote Kofi Olomide grand prêtre abenga nga na kepe pa na ye na beteli pe basse na sali pe boulot ingénieur vous comprenez Fali Pupa basala nini na MG30 chobo ngam na beta basse Mama Chala mwana grand chanteuse za mboko asala malu na mikili nga na beta basse bolingeli nga nini nina mbolukela nga naza musicien ba génération tout ti lelo pe na beta puis mikolo na salima vero YouTube na ma vérité. Nathalie. Mais quand on a YouTube beta AP production Godé Lofombo ma véro ya mikolo. Malheureusement et bien il est 25 maison dans ma production chacun on les 25 na marché les 27 général des fois Kofi. Le quoi on a pire petit na ye na reta tout. Zomba na oze la 40 jours et coca pour pas na biso ba ne kongo za bon 40 jours dans koka na récupérer ba misana nga nyonso même ko boka batu na boka na mikolo na bano boka suba te pona kina matanga voilà do biso pena to za bongo oyo moni mama bazo na ba ko tsanga na makambo wana nga na za conflictualité na za nde lâcheté mutuka nga ya kokosa ndeti wana ba yokosa
nga ba yem ta sala ke nga na yebana hein na beta album a divisé par deux mobimba bandeko premier album na nga na empire wa kubeta divisé par deux bo yo ka banzembo nyonso wana ba boki nga na nzembo moko na insistance na nga et puis mbala moko na divisé par deux le reste banzembo tout nga na beta ba boka nga te mais na yebanaki après album wana nga yebanaki na ebeteli na yebana na boka te et puis nga mutu na yeko vendre ça ko réunion na bi nga bobo nga mona nsusuté na mona nsusuté nga komona nga kamola basse na uti na ngo dynamique donc mona susu na français poussin oui ah linga dimné ouais tala maka tala esprit ni ya ginango je dis non yango na pe katana nga na binga baboka nga kamola basse bana dynamique acha batu ba yebi nga na dynamique go de si kamola basse le représentant que ça fait ça comme le fombo sangisa kango le fombo kamola basse yete mta créer yango na uta na ona dynamique acha ba témoin bazali ba seka lo koni ba na beta na ona dynamique ça bazanga baza vivant ba Jean-Louis Bikunda nga ba boyanga kamola basse yote mto pesi nga ba kumbona poni kokosa ba na caméra premier album na zolo ba bien bon que le look album disait parler boyo ka ba boka une fois mais ngam na beta album ngam na zala arrangeur ngam na zala assistant à ingénieur de son ngalo fombo voilà ba boka une fois mais na yebanaki ba na komi chouchou ya ba vieux madilu ba zato bato ba zaiko ba uta ba Canada ba yawa ba négocier na kota zaiko à l'époque on a le premier album Jean Thomas Kassa vient nga oza vivant via yelanga kopa quartier latin $15,000 en na maboko naza na délégation uta États-Unis d'Amérique bato Frisa ba yebi lisolo ba yena ba billet na ndako na biso na région de Taboulé États-Unis devant Pepe Kale na New York groupe mobeye ba américain toza na besoin na ye Pepe Kale billet mo ndima na New York je dis bien bino mkoni ba ya osengo ba Pepe Kale jamais à part que ça la musala ko memele ba sac ko ça musala pam biso de ga musala faut pas baluka ba tumbolanga ngana za moto na za non conflictuel et puis son amono salinga mabeleti ya salinga mabetro 20 ans au panzanga ka sangona randoki 20 ans combien de makamwa arata combien c'est mauvais pourquoi na chrétien si on a eu chrétien, tout le monde est héros, on a justice. Pour nous avoir preuve tout. A dédommagé 20 ans où on a raté combien de mancambo. 20 ans après, on a eu producteur. Producteur, moi, on a batali mancambo balobela muto yangote, on a produit rien. Yango le monument verrouillé à financer, à sali mancambo tout. On a matanga mais ma verrouillé le kana RTNC na karibu balobela on a aussi appris. Pour nous une maison production psycho, une maison internationale. AP production a DG Marcel Nzumbu. Bache makambo na ba plateforme internationale. Lelo na affilié na Sabam. Na numéro IC. Oh so aucun computer mondial, obeti numéro na ngana au du information le fombo. Lobi zakite. Voilà, merci. Moi na Nzambe. Yango baloba na ngamba lo na ibsa batunga na fils d'Abraham. Descendant d'Abraham. Na sepeli président Félix Azekwa alobiango tout batutu bayoki. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tokomi vraiment na suka émission. Merci à tous nos abonnés de cleboa.com, autorité morale Moïse Kamboudi, je te salue et sans oublier tonton Idé Wono, salutations à toi. Évaristine Bolimpeti, de gros bisous ma chérie, Abigail Mumbouya, je te salue également. Merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Moi, mot de la fin, na dédicace pour na sur Lando poto clôturer émission d'épisode Lilo. Pardon? Dédicace, mot de la fin, poto conclure émission d'épisode Lilo. Mot de la fin, zara ki nazo bangela mingi ba musicien na ba bomba mara trop na vie que baliaka ba mbongo moko illégal lelo ba bimina mposa. Bake no jong sa bambongo wana $1000 za mbongo ebele penza na yo moko. Dieu merci, général Akundama est quand même bien, malheureusement ba décoré était et bozo ba $1000 on a beaucoup no jong sa balé qui a des fois bazali comme on est mort comme on est Chirac Lolendo banto ba Jacques Bazali nazana Arlette
en Amérique. Tous en mère en tout coup, tous belle, sérieusement malade. Ils ont 5 bambongo. Vous savez que ça bambongo, vous avez combien 1000. Yom tous en 500 de bâtiments, on dit d'ailleurs au tigolo qui m'a dit qu'il est aux ongles ça. Aux ongles ça on a TVT. Caméra ça nini. Est-ce que Moutinino a telle émission à qui ongles ça 500? Yon ne m'do bima la nana muto a qui m'a dit dans aux ongles c'est lombongo là. Tant au tigolo mbongo ebitinate. Landa yo yebi pa oyebi adresse na ye. Boutique au salaire sur des chapeaux ba film à pam ba tout à l'heure. Bouke no ongles ça mbongo. Maman chala moi na merci. Nous interpellé bango. Président Wazé quoi merci nous interpellé bango. Tant biso to sala ngo ba kanza biso wana builo baloba wana akoma ko luka makambu ba misuku to wana kuna ba misuku to ba kanza ka ndeka biso lela ba droit na biso to ba ta pasi to na so ba ta pasi to déclarer ni ba droit na biso to na ba matériel ya moto somba uta ba Londres tindi pe mbongo matériel moi car peut dans cette moi catch mongo ezala on a déplacer nango ate chauffer na nzela mon ate na cha pe ba maya pour la volonté na bino place il fallait na zota 500 000 boya kana boji ba 10 000 boke bandako mbalo nzamba permettre que bolia ya mowe et puis mowe wana ne Congo ba ne Congo na ba procédure bela 40 jours na ko quitter leçon ya bien beaucoup no jong sa ba mbongo wana et ça la bino bien so 40 jours leki et comme un problème sérieux pana biso za bongo ba kulo baza ba ko agir ça bien te oh le fomba lo ba mabe prophète de malheur te nazo laka nazo pesa bino pe mayele e rangoyo na s'adresser na caméra pour nebiki botala te sai lo te po ba mise ba kanga nzoto hein ba mise ba kanga nzoto ebite oyebi liwa tango yaka e négocier na mutu te mutu moko te si liwa chez la kai il a jamais et puis nzambe mutu sikoyo azaka na clé ya suka alobaka yete ou bien bozwa ye ezaka nzambe ponga ona zo betela bino lisolo lelo na kutana ba vivant ezaka ezaka adieu salemba te onga ba betanga masasi na basera bakadogo sera bakadogo yem dara lokoto na kimbondo te maso lokoto eza belé na mokilo nga ba betanga masasi na telemi ngamoko na kepe ngamoko tipa pepe kale oh oui na masasi biso so to yebi muta sunga ka ezaka adieu salemba yoka lisolo bien nga ba betanga masasi na kenga moko na kepa masa na nga Léon Lumbai na beti porte toza ba 0 heure père na ya fungoli porte atali nga nini masasi to yoki ba beti nde yo père wana connaissanga a autorisé moi na ya accompagner nga c'est pas donné à tout le monde père wana talibe godé moi na ye na era na papa para mota kondima abimsa moi ni masasi to beta moi na moi juma masasi moi papa na a autorisé Léon Lumbai mota accompagner nga to comme na porte ndako na ngapo à l'époque na va na bandal to comme na porte ndako nabi kola msabangote so ba moninga boye e fait monsieur osama ndako na pasuki ba misuni makile zo bimanga bale zonga 3 balles na nzoto moke bukinga lokolo moke kotinga na mukongo bimana libumu moke panzinga mupende makile zo bimalo na tambolanga mo muta ko sakabino te muta zwakanga muta salanga boye te. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez branchés sur cleboa.com. Merci à celui qui était derrière la caméra, mon cordon Franklin. Merci à tous nos abonnés de cleboa.com. On se retrouve au prochain numéro. Bonne suite de programme. Je vous embrasse. Bye bye.